lingo banini et pas zigura na yaki na style na ngai na no meka mambaki zengi mais par rapport à ba film na ndo sala espace ndo zalate mais Pululu na ndenga ko jouer kizengi na TV ya bandengo liboso mais na ndenga ko zala na media nga zaki liboso na ye pe bano ba lelo faut pas respecter biso quelque part ba tala pe biso na TV 2004 groupe jouer to kim sabi ba to classique mardi na 12h na antenne A ba kim ba classique bango pe bazaki parmi ba to tano kim sa ba classe siko lelo oh lokoza na théâtre ba ye penza masali ga soko zo no pe kombo mais faut fana ba tabe ba vieux pe to tala ba l'époque to kimaka pe ba chic faut ba zonga ngoti ba tala ba mayonnaise ba onix na ba fufu au point là la star misu ba sapena ki Pululu misu ba sapena ki Samoteur so su moto ka mayonnaise 100% Pululu mamunio sa joie Pululu so su moto ka bobo 100% Samoteur asima papa na maboko ya idoja Samoteur tamola makolongo idoja Samoteur oh kasi na spiko lelo ba kizengo ba jouer lelo so muta imitaka ngate saka imitaka Pululu to arade bobo mwana siko po na spike nini ngai naza génération mona ba vie modéro naza génération mona ba duche kapanga naza génération mona ba to lelo ba benga ba papa pourquoi pourtant ngana le kana TV na ba 2004 2005 na groupe Sigura à l'époque ba vie modéro ba zena groupe Mbuta Masebi bon na logique ça c'est ngala na TV mo ebeka tiki théâtre bon na logique ça c'est ngala na TV mo ebeka tiki théâtre bana raison ouais président wana logique comme ça la présenter bana raison ouais président wana logique comme ça la présenter artiste commandé to wana kin ouais c'est là ka bango tena bino nyoso mais biso nyoso omone ko seconde ni bongo soki lelo ngona ko mo mutu kola ansa ka sa poto za paradis aza ignorant yo va poto te obi to biso to revara poto za mukanda to betaka tout to kenaka na facilité mais faut to sa carrière na kin as ayoka yango balobaka ngo poto za cimetière ba artiste a chaka tembe siko ake poto ngo akopeke poto ya vrai za pena cimetière ba artiste lelo o même bino mona ba chaîne na bino est-ce na ko comme film lelo raisonner en sa jouer na ko raisonner film lelo ça la duchesse na comme film lelo nada zali ngala raisonner la duchesse lelo nada za lelo na la duchesse do ba compagnie kombe comme ko sila to ko moluka makam to la lito la muki la duchesse a fini ba fino sa théâtre ba ndumba dona moi si à présent na kala bi pas ka ndumba pa pas moi sa théâtre siko si a ça ba aventure na poto wana afinga rabatu ki da comme na 4 parcelles na kenda poto te si a ça ba aventure afinga rabatu wana la tonga dal panga na da tonga niveau moko si a ça ba aventure afinga rabatu wana ko pimpo da so mili panga na kasavu na biso la vérité si bango ba sala ba aventure wana batuna kin ba comme ba 3K 4K si bango ba sala ba aventure wana kin mama kalunga comme promotrice école le bana ba otanga ba éducation si ya finga ba twana epele lo comme l'état na lelo ole samboka o bilanga epele mutele samboka o tant ba sala ba aventure finga ba to se disra na malina poto a ba sala ba komaka théâtre za bien na kala mais lelo théâtre beba bango ba sala ba fonzo nzing oki ba sala banzo nzing babe major bisali da bi misa film ko teka na monde te producteur ni na teka film a CD na monde Mbote Bandeko Balandi, DKM Flash Télévision, c'est votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission Pyramide culturelle. J'ai dit un grand merci à tous les abonnés qui continuent toujours à nous faire confiance. Na fidélité Nabino, na surtout vraiment la carte DKM Flash Télévision, ça nous fait vraiment énormément plaisir. Là, j'ai dit un grand merci, grand bonjour à tous les fans au Penza Bazo soutenir Bisso de loin ou de près. Là, je vois le docteur Alain Loutadi là, hein, mon colonel, la PC Bambo Tenaïsika Azali, le docteur Christian Kakula, coach. Je salue aussi docteur Gianni Lungwana, il n'est pas à brancher à ce net moment pour suivre cette émission. Et sans oublier Trésor Mpoyi, hein, Balobimbinga Mobali Mbinga, Limbingazor, Trésor Mpoyi, qui est aussi branché en train de suivre cette émission. Sans oublier Maman Nadine Simiti, hein, il est à scotché branché pour suivre cette émission. Pyramide culturelle. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne derrière la caméra. Je suis assuré par DM. Dieu merci, Mayemba coach. Coach, il y a réalisateur, surtout. Il y a vraiment 5 sur 5.
Nabanda Kunabino et le chef de l'entreprise David Kanyama Béton et son épouse Mamani Mama, Mami Kinda et les enfants à la maison. Na Pesibino tout vraiment salutations Nabino. Alors sur ce plateau, je reçois un artiste comédien au Persal Ramsala bien, Boyebié, Lelo, bo découvrir na pona été parce que bon on a déjà derrière moi tout ça na siège na à répétition. Bon est vraiment autrement. Lui c'est sans moteur, artiste comédien au hasard déjà bonjour sans moteur. Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina maintenance, Amina Lele, Amina maintenance, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele, Amina Lele. Motema bafane etoni na posa na yo. Ouais, déjà bonjour na ba fanatique nyonso balingaka sa moteur pomba comédie kizenga Afrique kizenga monde. Donc déjà kizenga les deux Congo ba moté na bango comme na bango bisika na so Rolanda biso. Président bonne santé. Donc déjà na ndenga santé ku tokolo ba te ba ta la so na kosi ke santé bien te ba ba ke moteur zo kosa. Donc c'est déjà tout ba pinzi ndenge président Mundorando la biso donc super posé. Merci, plaisir vraiment de partager plateau nayo ya pyramide culturelle. Président ba fan bazol ndabiso de partout, balibayi bapenza sans monteur, kizengi, comédien, abandi musala ya ndenge nini. Obandi comédien wapi zaki no ndenge nini. Bon déjà sans monteur comédien zaki azarte. Nakola déjà comédien pour informer tout maman botinga sala pe théâtre. Donc déjà ouais maman botinga sala déjà théâtre ton papa ndabeta solo tant alingaka mère akuta mère alinga mère ndé na musala théâtre. Ouais déjà à l'époque bando ça ba théâtre beaucoup plus ba spectacle ba grand salle mamuta ba TV no penati. Ouais déjà père aiki ba papa ba fan bando au la théâtre na sepela na mère. Les pères mutaka tchaka mère mambo wana ti lelo ne mambo salama. Le quoi ça que le mot déjà est né. Donc, moi, je suis pas famille donc déjà, espoir ne kotagi déjà. Dans la collègue déjà, na comédien na sexe arbato na quartier na avenue, bato ba benga à l'époque bando ba yo faut ça théâtre. Ndé maman evoluaka. Vieux moko à l'époque na avenue, avec aussi la groupe na papa et bête. À ça le groupe na théâtre, ta ba groupe akale, groupe mo répétera na mapangu soit bo saka ba show ba bo seka. Na baneri théâtre ne pe bête. Après ko évoluer Koko ta ba groupe de formation ba paroisse na pesi ba croyant catholique na paroisse na biso Saint Antoine de Padoue ba wa bumbu to ba journée culturelle ba journée paroissiale ba colonie de vacances na ba événement na sto ndo kendo wana ngaza ika na domaine na théâtre so ba ndonso ba bini muchego ba ndonso ba sali ba yembi ba chorale ba ni mengai pe na base na ngaza ika ka théâtre. Donc déjà ça la théâtre tina ba paroisse ne pesa nga sko esprit a téléphone luka sko groupe mona dans ba TV tant na comme la prochaine luka groupe na 2003 président Zigura ko longwe pamba le sombo na 2003 tant a lancé recrutement na 2003 na birenga ko na ko rato opportunité ote na 2003 na zaki na groupe Zigura dans vers to ki ba fin 2003 ba novembre 2003 ne to bandi TV à l'époque na Tropicana. To bandi TV na président Zigura, on a travaillé pas Zigura, que l'on n'a pas président Zigura, on a eu côté na groupe ça et pas président Fiston ça, na PCMO de Sikola Nangai, pas artiste comédien, n'engagez mon ami bien quoi. Déjà, on a travaillé na que l'on n'a pas Fiston ça, on a eu côté révélation théâtre au ping pong. Et si on a une idéologie, si on a comment bien ça monter, si on a une prise. Kolongo pas koko ping pong na ki voyager général de Bira na Brazzaville à cela qui groupe na Brazza esenga ba comédien kin to ki ne Brazza ouais ba tebina caché chaque fin de mois salaire parler ma munyoso nde to ki na ba Blaise Mabanza à partir kuna des ara histoire à Jonas na ki Brazzaville mais esenga ki na bimela na mboka na ngai nde la die so ba ko ça spectacle ka na Brazzaville yende muto so ba zonga na Brazzaville azongisa nga so anakin. Donc la terre n'a travaillé na écolongue pas na qui pas Roger Vika Mundweri. Et si on a succès carrière le quoi terre abat pour qu'on a zaki vous autoriser chargé à communication disciplinaire à groupe de 3 fois chief. Ouais. Pas Roger Vika Mundweri. Donc déjà
na simaki mambo wana déjà na mona dans comme capable na déjà responsable yango le beau groupe maintenant film et tout donc déjà mon pourquoi faut na longwa Barcel nza sanga ils ont révélé il y a qui n'a pas mutasura comme c'est président d'abandé malade ya bela kofi donc na simalanga mutasali groupe azaïté na présence à Mundweri ouais Mundweri vivant na simalanga mutasali groupe azaïté voilà. Couple la maintenance, combien des années déjà? Donc, j'ai eu 4 ans, donc 4 ans déjà au côté d'un amour. Est-ce que l'avantage, au moins déjà dans le groupe et marché bien? Oui, déjà l'avantage, j'ai allé pour le groupe et un producteur. Ouais, groupe et un producteur. Groupe et un médecin, ils ont partout à Chelm sous ou à Mizarambon dans un groupe. Ou à Tcharapenambon, pour ça, mon terrasse, on filme à la gag. Donc, déjà, jour 4 ans, on a un sans salaire. Et ça facilité, ouais. Mais tu as un salaire, tu as un sponsor, tu as un message, tu as un bisoana. Si tu as les films, tu as les gags, tu as les productions, tu as un et ça salaire, na évité na commencé ba groupe foot à bato ezali mais baloba ngote na TV nga lobi que sans salaire 4 ans déjà faut féliciter bat bana sima na bango ali panango baté. Merci fidèle internaute tout ça vraiment na ça moteur boye bien mais président les gens nous suivent vraiment de partout balingi ba zoa moi loko moko ya scène ba loko bien ça la scène wana ba kizengi et la musabango parce que peut-être ba comprendre to on na zana yi déjà bana poto wana mokima voli misano nde na siliki boko kamwa beba de makanyi muyibi beba de makanyi muyibi na biki boko kamwa mona de makanyi muyibi ndenge nini esalama kina bumba pa na biso na kache ba miyibi bakoma bayiba baleki balaki bino mamanto madi to bayiba papa cheri mekali to yiba pa na ba miyibi balaka biso ba bayiba bon tola mugabe comme libabe Nzambe ala la terre comme tout peut ba biso ba la kabisa na lupang sa monter ala to yibe pa na bino ba totality na nito kangala porte bokanga porte te mi ba yiba allez desert ko kimi bi e ba ko yiba ba koti njoka locataire ba kota na ndaka suka azamwa sila mubalti bazama bebela banga 2 mois mi yibi ba lekana pour ba yiba biso to tseke ba porte polele ba yiba mutasika ba tele ba locataire a koti sika na to yiba ete to banana na mutasika ba koti ba locataire on a desert tant ba koti ba fongoli porte ba na technique ba fongola la porte ba tala be papa na maman ba la chambre tiki mo la bébé la salon ba bi on ndako to yiba pressé ba mi balé ya yo zo logo na yo ngapena zo logo na mi ba kaboli o so ka congélateur o zo TV o zo radio o zo réchaud ba zo logo na ba tout ya zo kicho ya poni kicho bon yo cha yo pembe ba cha pembeni batali 3 ans ekoki bon na lipango da to ibebele to bima mi be ni be libanda be ba de mo ndiko lela na salon be ba ndiko lela mi batali te so to bimi boy be ba ko kangisa biso to bonde na bebe e bongo to bima mi ba ni bonde ya bebe 3h30 bonde ya bebe 3h45 batali be ba tiko lela te mi bima ko mi ba mayela maka pesi idabiyaya bebe ono na mo baza be ba lingali bele ngana acha msapina munoko Saki ayoka no libela kola aolala. Njoka pena bi asala beba da linga libele. Musa pa muibi na munoka bebe. Wo. Beba no mela libele. Njoka bebe soka mela libele beba na mela libele chiwite muibi moyeba. Muibi so to musa beba tombo ki mi ba zongi subsa na munoka bebe beba tiki. So muibi to musa beba tombo ki mi ba zongi 6h30. Muiba tali ya o mwate wakanga bisa bino sani beba lingo tika to so muiba to beba tomboki azongi si beba tiko lela ntoka beba mela chiwite 7h30 7h45 ba parana bala mukate muibi no waza courage tali tante Hervé olala mabe beba le libu to ba bimanga mla chia musa ba tika kolela ba beba de makangi mu vraiment vidéo internaute au senti vraiment que non naza vraiment artiste comédien bena solo lui c'est sans moteur rola gizenga mona hila kono ndeni de osala gizengi ezaki inspiré neni donc déjà logique non les inspirations ou t'es pas nzambe sauf que la mukili to imita rapé mais inspiration ou t'arrête pas nzambe ngana imita chinois na film mo ya ba kung fu à l'époque
dans l'autre ba film akumfando réunion zaki na chinois moko na film Shaolin asekaka chinois na ba ko déclarer salaire ba betaye ba saleni na film Shaolin asekaka ni na vana na tala na ko sapeka makambo na tsona théâtre Congo zala te mutu mo ba sekane libela mais a déclarer pe ba droit na ye ni na zoka mambo film chinois na lo sa na film Shaolin na na théâtre Congo et ça l'a peu bien les lopé et boti pe col na bimisi pe bana lelo ba kombi pe ko imitango et kombi pe de anzela mais internaute balobi rôle wana kizengi pour lui ndezaki numéro 1 na bino est-ce que parlo ko lo banini wana te pour le élément interfo ba comprendre logo ça monter na banda TV libosa pour lolo à moins que molimo ne peut makima mais ngana bandi ole kana TV na 2003 na groupe Zigura na Tropicana pour lui na 2006 na groupe Sai kana rôle kizengi na biboé ça monter na bandi TV na 2003 na Tropicana à l'époque na groupe Zigura pour lui na 2006 dans le banine et pas Zigura na qui na style na ngana no meka mamba kizengi mais par rapport à ba film na ndo sala espace ndo zalate mais pour Loulou, na ndenga ko jouer kizengi na TV ya banengo liboso mais na ndenga ko zala na media nga zaki liboso na mais soko tali pe rôle la pour Loulou na nga to joande mote nga joa kizengi mona guma mu kongo minu libanda makolongulu mapapa na maboko na ye pas na style na sauf que bato ba bimi lelo misu balandaka pour Loulou misu balandaka ngai mais o ngai na imiter pour Loulou so tali ngane na joueur to différent na pour Loulou mais bato ba bimi lelo misu baza bana ki pour Loulou misu baza bana ki sa moteur so su moto ko mayonnaise 100% pour Loulou. Ma mounio ça joue pour Loulou. So je me bobo. 100% sans monter. Asi ma papa na maboko ya déjà sans monter. Tamola makolongo déjà sans monter. Oh, kasi na spiko lelo ba kizengo ba jouer à lelo. So muta imitaka ngate ça imita pour Loulou. Toi regarder. Ouais. Donc regarder. So muta imiter ngate ça ki na ngamba pour Loulou. Mais ngala pour Loulou muta imita muta zate to za lokola ba promoteur école to sala ka ndebe école. Relation na yo na bobo kizengi izalande oh e bonga papa pena bana ko zanga kina bana na nga vraiment bobo mwano o ba masa bana ibo no zanga kin papa ni tango tuni bobo mwana siko po na expliquer nini ngai na za génération mona ba vie modéro na za génération mona ba duche kapanga na za génération mona ba to lelo ba benga ba papa pourquoi pourtant ngana wale kana TV na ba 2004 2005 na groupe Zigura à l'époque ba vie modéro ba za na groupe Mbuta Masebi Badouche bagini pa Mbuta Masebi. Tant ngana oleka et pas présent Zigura. À l'époque na ba lisusu ba oxygène bazaki pe sobe ba John Manger bazaki pe sobe. Donc déjà ba génération ça ba 2003 2004 na TV le to ba papati. Sur ce obineti au comparer ndeti lelo otuni bobo mona na yo. C'est que faut ça monter un peu na comme quelque part ça ba retourner modéro que bobo sera mona. Bah tout n'était pas pour génération. Nous avons la TV en 2003, bah bobo non à l'époque tu éviter. Dans le autre côté pour théâtre ça bien. Quand on a théâtre on est beaucoup comparable, sur bateau bah bimi lelo. Mais la musique maman ne s'arrêter hein. Fallait le bagi ah ouais. Bah venir bisa wenge bah salata na bango. Mais bah yé bah fali mo be pas ali. Na ko sape makambo bango ba kokana ko salate. Botele ba problème. Mais na théâtre tout le monde a bana mutuma bimi lelo bo comparer pe na mutuma za ya bandakala. Donc déjà ndenge na pesa respect na beni na ngato kuta baladi sobi na musalo ba papa kimbelongo la kuta wana musalo ba vena biso ba bidi bidi to kuta wana musalo donc na respectera bango ndenge pe bano ba lelo faut pas respectera biso quelque part ba tala pe biso na TV 2004 groupe Zigura to kim sabi ba to classique mardi na 12h na antenne A ba kim ba classique bango pe bazaki parmi ba to tano kim sa ba classe siko lelo oh lokoza na théâtre ba ye penza masali gaso go zo no pe kombo mais faut fana ba tabe ba vieux pe to tala ba à l'époque to kimaka pe ba chiki faut ba zonga ngoti ba tala ba mayonnaise ba onix na ba fufu au pas gala da star au pas OK mais pour la vérité de point na biboy na ebité que ba 2004 2005 ba loti na ba malingisa ba fufu ba génération so ba to akoli lelo onika fufu pour la mana soir parce qu'on attend la famille ba tinda ngeza te pona da star ce que la tala la monnaie autonique ça faut faire peu bataler oui tête Zigura nge banda ba za tête Zigura so ba lelo quelque part pour théâtre bien faut chapeta ba pete ba katela bisa ta ba salia vraiment final internet to kremina malembe mais ça moteur au géraka lelo ba rankino e komi na monde na bino ndenge nini au géraka ngo pena ndenge nini parce que bokomi na ba guerre froide moko oyaza boye na boyete on me ka ko gérer mambona surtout neni bon déjà na le on est bandeli awa ngana faible état d'esprit mamlo se dépendant on état d'esprit ça monter ande na bonne et bi passe à la nzala
aux abonnés que la mouille bande ton type pour les pétolali. Donc c'est que déjà et le go bank ça rate sur la ligue dans la 13e on là puis bien pour la la pe banza la ton type pour capoliti. Donc c'est que déjà ba rankino bande go ba ça la plupart bateau va créer ba problème et ça bateau ba OK na aussi là ba histoire na bongo sili ba kombo sili ba mi komisi ba mukala ba komi ko finga pour ba tsa ba ngona ba miniature. Donc jamais ça monter na benga na préparer film na ngaka weli na groupe na maintenance na vana na local kenné au finga bateau bateau ba finga wana ezane ko sila mu de sala ba ngobon ya ko sila ouais ba komi na matamo meke kombo ke na ko sila ameke histoire na ngai beta ma souté lobby fona finga na créer problème ba lobela katanga na problème wana le ce moteur aux comité na place nini na génération théâtre na mti na raba papat na de papat na déjà papa pour ce dobine tilelo tout le balogwa ba exaucer kalunga baza bana baleki na groupe hôte ba ambulance baleka na maintenance péat tozui maintenance elexi bato ba ndenge na ndenge donc ba VIP lelo bazé pas ba vie de loin donc baleki awa donc déjà na lekisi ba génération na lexi école ba suprême baleki awa lekisi mais succès ça yanan il y a maintenance oh succès ça na kini to na poto même na kini même na poto donc déjà na poto déjà bana maintenance ba niko kota kala mingi na poto mais ba pinga la poto ba dana ba kombo ba showbiz oh déjà si na ba téléphone ba bazalaka déjà ba vidéo na ba vidéo la ba lelaka ba vidéo yamba yo chemise ouais mais déjà libande de ba kotaka problème ezanine quand on bandaki groupe ton lot va marcher direct à groupe T les aïe que ça monteur à production moi mais même moi 2 mois 3 mais le long de ma salle grâce to combien la production en groupe bah c'est ba découvrir bango kala mingi te kaweleza sur les marchés kala mingi te déjà nini et kaweleza là déjà sur les marchés to préparer ndokiule donc déjà et après ba film oyo ba to ba comprendre ben que de quoi ça monteur ça capable de passer dans le pays voilà. Ce matin, tu as dit sa parcours na yo au lobby au cas pas président Saïsaï. Mais ils ont la bande de konabino moko bazo le capé na be mission na be cran. Bazo ko insister ne loko wana pourquoi ko benga muto ya za président aza na ana groupe T. Pour na benga muto président faut ala na groupe ou pas selon yo. Ce qui va yebisa Saïsaï bongo yo ko lo bani na place wana. Bon, la logique, ça c'est une la TV moi begati théâtre. C'est que tout le monde peut rendre président. La logique ça là. Donc au benga se présenter. Ouais. Alors ba mon TV à tigi théâtre. Alors nga banda système ça ba film ba jara ba Jackie, ba film ndo total ba indien. Donc déjà quoi na bandité pour l'instant ça na présidenté. Donc ce qui mutumo abi que ça za présidenté pas dans le groupe T. Yebisanga ce qui Congo population ça te tisike la za président. Moudouté, on a président pour maintenant ces actes. On a raison, ouais, président, on a logique comme ça, là, présenté. Siko a sous président, pas tika théâtre. Dans l'année, il y a 4 émissions, Oyemora Lobango, qui a sous artiste et comédien T. A tiki théâtre. A poussé ma raison, à mon producteur à Kofu, théâtre Lelo. Théâtre, on dit comme il est là, il y a ça, on pour gagner plus de, il y a comme envier, ben indien, à ça, ben si, ben indien. À côté d'un pays sur le monde. Donc déjà, le lot est présent par rapport à présenter. Merci fidèle internaute. Là, j'ai sali Christopher Mokecho depuis Luanda. Au hasard branché en train de suivre cette émission. Je salue aussi Plamedi Baka. Plamedi Baka, où il y a Platini, Mbungu, na Wambu, na Angola. Na PCB vraiment Bamboti Nabino, na PCB Mboti Nanga et pas Christian Koumwamba de Stéphanie Mara depuis Italie. Il est pas hasard branché en train de suivre cette émission. Mon vieux Bianco Natui, Papa na Chacha. Et sans oublier les boss Sadi Michel, Balobi Flat Hotel Miniville. En tout cas, Flat Amala, mon amour Foula. Ils ont la Flat Hotel Miniville. Ça moteur, moto moko yote kopela de konabiso Hans Luzolo na Mike la Duchesse contre Mama Kalunga na Mamé Pela. On cherche qu'on est né. Contre Baptiste comédien to na kin. Ouais. Et c'est là que bango te na bino nyoso. Mais biso nyoso. Omone ko skondeni. Bongo soki le longo na okama mutu kola ansa okanisa poto za paradis, aza ignorant. Yo va potote. Obi to
to biso to revara poto za mukanda to betaka tout to kenaka na facilité mais faut to sa carrière na kin na poto coupe théâtre ya raté na poto tournage sala marapena rare dans groupe AT ans ayoka ngo balobaka ngo poto za cimetière ba artiste achaka tembe siko ake poto ngo akopeke poto ya vrai za pena cimetière ba artiste lelo o même bino mona ba chaîne bino est-ce na ko comme film lelo raisonner en ça jouer na ko raisonner film lelo ça la duchesse na ko ma film lelo nada zali ngala raisonner la duchesse lelo nada za lelo na ça la duchesse doba compagnie kombe comme kosila to comme luka makam to la lito la mungi la duchesse a fini ba fini sa théâtre ba ndumba dona moi si à présent na kala bi pas za ndumba pas za moi sa théâtre c'est que moi ça veut douche pas ça peut ka ndumba pas za moi sa théâtre c'est ba maman no so ba maman to ba maman biso nyo so to pesa respect ba c'est na so ba bakata ba ka ba ndumba pas ba sa théâtre c'est que ba belvino ba sila ba ndumba donc mutabongo to encourager to ko pas que sila mu de sala ba mbongo ozu muto wana ni ans le la komi et puis là l'accent à ouest non pas ce côté na kin c'est ça ça mon poto ada kino ke luka na mon na poto et pas na bango za awa so ke linga la salu pang fa la salu pang na bango awa komini bon ngai fa la salu pang a siko si a ça ba avanti na poto ana afinga rabatu ki da comme na 4 parcelles na kenda poto te si a ça ba avanti afinga rabatu ana la tonga dal panga na da tonga niveau moko si en ce ça va vanti afinga rabatuana ko pimpo da somi pong na kasavu na biso la vérité si bango ba sala ba vanti wana batuna kin ba komi ba 3 ka 4 ka si bango ba sala ba vanti na kin mama kalunga komi promotrice école le bana ba otanga ba éducation si afinga rabatuana epele lo komi etar na ele lo ole samboka o bilanga epele mutele samboka o tango ba sala ba vanti afinga ba to se disra na malina poto aba ba sala atika poto pona bana poto. On comprend? Bablas ma bande va s'organiser peu déjà. On comprend? Si à la poto kuna finga rabatu batika na kin. Poto za paradis te poto za pona bana poto ba kenda kuna ba kenda na conscience. Bazo luka ba sunga batuna kin ba sunga ba famille ba tonga ba s'investir. Wana poto za be pona bango ndeti yebo na poto. Na moment au faut okota ba service que nous ça ba spécialité. O luka na mbongo ko pa ke théâtre sili yo luka ba problème. Exactement wana to moni ta o. Exactement ya linga distraction ngala pour film ka wele mama ka lunga pour film na sika ya linga tsa ba distraction ça aussi là to considérer un soka fanatique na biso Adam fanatique na biso abana osala théâtre na kala Adam président groupe ni Adam mo na groupe Kalebe Adam ancien artiste Adam fanatique mo ndabongo na TV na micho ndeti na la seki da boka ndokiule Adam parmi ba bazela ndokiule attends ndokiule et pas ndoki un solo toni na biso to tani ne pas ne yala sabiso poto to ba na poto ba leke na ki poto let ba ale ma loko ba na poto solo yala sabiso poto ni to ba na poto ba danger ko le gars ba to mama ke to 3 fois merci vous ko envier poto na ye obi yele mo to ko envier biso to tikali awa akoma ndeni sur 4 saisons akoma ndeni soki otuni bango yoka keso mukolo yamba ba otuni keso théâtre kongo kendelo ka théâtre beba théâtre kufa pour ba théâtre be e beba mais pour la gikedi ya baba ça mituka biso to ko chi ba car na kid da biso théâtre de bonga ba théâtre kufa ba koma théâtre za bien na kala mais le théâtre beba bango ba sala ba fonzo nzing oki ba sala nzing mabe majo bisali da bimisa film ko teka na monde te o producteur ni na teka film CD na monde au film on veut mettre comme la Kathmandu, et comme la Bénin, et comme la Kenya, et comme la Burundi, et comme la Londres, et comme la Chine, la Corée, Japon, producteur ni, il y a CD. Mais le grâce à internet, nous n'avons pas de mission de monde à tirer talent. Si la fin femme au kili, même quand on a pas mboka na bandundu, na tindi la bango lien. Petit frère na mboka sokata na village. Makota rata l'émission. Et c'est un village que nous la fin fond n'a pas ikune ya ko tala nzonzing. Mais grâce à internet, moi biso lelo théâtre bandaki to ndoko betanal ba vie to komi na ba kala lelo ba film kompe na ba M. Si ba ba se dise wana ba mona to komi na ba N. To si ba se dise biso ma to évoluer. Toujours évoluer. Chaque jour le théâtre kongo bimisaka batu chaque jour. Akomi ka so retourner Jérémy na ebiete zo se kalunga na ebiete de ko na ebiye bando sa ebi bango ta kufa toni.
Ah, si le zéro aussi la rapace. Ah, c'est si. Il y a un comme ça, on a bien des demi-toi, tu l'as ça monter. C'est facile, ma biso peut te mériter, va respecter la biso. Depuis 2003, tu l'as ça caca. Mais en ce cas, il y a lobby, 2008, c'est pas calé, Basili, la bango. Ah, ouais. Autant que Bandeko, Basombi, Mapangu, Basombi, Mituka. Ça monte à Zanani kasi. Ça monte na muya kabiso ba ya katwa ndeni. Na roza mukolo na benga ka ba vie biso ba ya katwa na roza pato na saka bongo na linga ko milaksa te. Siko biso. Obi ba pe ba tanga ngai. Bukula mabanda patanga ngai. Na saka na bangote. Na saka na bangote. Na uta osana bangote ki vandalite. Tanga ba na sheta de ba mona ki ba moni niveau ça monte à vivaki. Siko mukuta na mabanda c'est vendredi ça monte ba na sheta de ezali ndenge ni ayiso ko mutu wana pardon vraiment fidèle internaute tout ça na ça monte vraiment tant que na ba divers ba mona décapotage à ça monte nde yaka o ba mona kangoti to le kana TV to moni ba patala biso baza ba patron na biso to le kana TV to le aksa ba fala ba simbiso ko simbisa to bon na age na ba simsa nga mutu ka so ba na lo ba so ki ba ndoko la biso lo ba décor ba lo ba so ma mituka ba mo bikse ba so ma mituka ba biso ba to ba kuta na musala o ba simsa nga pon ba simsa pon na zakana batu na utaka sko nga zakana mama pepito yilala bukumesa so na kin mutasimi bazando ba machine so minena mboka o so pe na siliki na 4 émissions on a pas ma pepito zilanga na kene na l'action ma pepito ndo apesi ngai donc déjà mambwana to golo belangote to web ça ba fanatique te que to ça ba patron to a danger po bango ba coach la biso ba essence na bango ba vie bango ba somba biso bango to senga bango mwana obela tindelanga pone logo be bango ba kabila biso même lamba to gomi laksa na TVT mais ce qui ba ans balinga to ko mona point to laksa ke bango ba sili ba komi ba fanatique biso no muto vivre ton laksa bango nde. Ouais. Merci fidèle internaute, toi qui es lentement sérieusement dans l'émission Nabiso. Ça monter en scène, on préfère jouer Ming Nanani. Au moins, on a jouer à Zawana, vous allez la penza à l'aise. La scène, c'est bien jouer na boui donc souka na fitting na boui. À part boui na loli, on a joué na Massalanga Anthony Mutombo en États-Unis na PC Mbote. Déjà, la scène, on a joué bien. Mikolo, on a joué sur na Lianzi. Et qui est à peine bien. Papa li puta li sous dans dégâts. Bon ambulance nanada. Obi? Ambulance nanada. Nada pe déjà yobi bateau na super rejoindre même ambulance déjà. Ambulance que tu pas pas jouer na toi répéter na trop pour nous répéter na groupe O tourner trop na groupe O. So na élection ba film na kala bana ba plan B ba leka awa déjà donc. Na tourner les trop na vie dans internet même internet. Pour ambulance à kota azala franc mukolo yamba ya lubango na za parmi bateau bena ba tindika bango. Na tindika bena bango na carrière. Si on a bakizengi ndeti ya basi otangi buibui toza pena Aïda Gladys bango mibale osepelaka mingi na musala nani nana jouera bien bango mibale donc déjà buibui de aza icône no to kolo to comparer côté ya pas match buibui aza icône ya buibui aza icône ya buibui icône même yemo Aïda iba kolo ba mambona côté buibui aza icône ce que ba projet ni nous en pour na groupe na yo ni no ko ba internet au Bolanda biso c'est net moment bon déjà pour na ba projet ezaka ba film on a préparé ça monteur avant di liboso na bino aza metteur en scène aza scénariste donc ko ma film na ko diriger la boulot nanga donc déjà na salle film ka wele na bito sana otanga chaîne yo kota te na chaîne oyo nini kawele kota kawele déjà et kota na Bionews télévision to préparer film à Sikandoki Yule et rozala déjà na Vare Iloki TV donc déjà ba film oyo bana poto ba zela siko ba to pesa bango ba fa na biso akin déjà très bientôt to zala na ba chaîne locale na biso TV PES TV qui l'artiste na RTA qui a Pasteur Mukuna donc déjà to banango da ba chaîne locale a déjà 4 chaînes wana na internet ba hôtel biso na Vare Iloki TV ba biso na Bionews télévision mais ba fan ba zela rendez-vous na TV bena donc na la ki ba rendez-vous to to ba nyoso to go développer ba segena sur groupe T pour to na ba projet ba organisation ezali mais so na lobby yango ba to komi ko
ko dévancer na ça be mission mon ba ki mamba ko no visiter cimetière président Mundweri ko organiser spectacle après na président Mundweri ba tum suda ba sali yango donc déjà na ko lo ba mamunyo sauter pour bande ko suba talaka soit yoki projet scène à dévancer donc pour na ko kima ba dévancer déjà vraiment tout ça na biso mais question moko elingai lelo ba mort commis et belé na milé na bino pourquoi tout lamuka tolali tolamuki boyoki oyo akei tolali tolamuki oyo boyo akei nini vraiment eza à la base parce que tout le monde l'autre fois pasteur de la foi Jean-Paul Mayata mais kako sangisa bino ba artiste pour na fleur wana mais tout le monde a lire ngo zongi lisusu okolo bani na propos ya makambo wana sa moteur te ba ko c'est la pasteur de la foi makambo pasteur de la foi sangisa ba tuté pa kangaliwa sangisa ba tuté pa kangaliwa sangisa ba artiste comédien ka pour ba sambela liwe za domaine nzambe liwe za mama nzambe biso nyonso to ba pèlerin la mokilo to ko sala ka chemin moto leka to pensa pe ka to so artiste comédien kufika liwane uti na nzela ba comédien après on to ba artiste boy na art to ba personnage mais la vie normale to ba personne to ba personne to linga ba momi to de fara mbongo to de sa pe batu to na ba na ba famille pour so artiste kufi faut calquer ka ba artiste comédien mutu ba ko kufa na problème famille na bango akokufa domaine mususu likamne pe mususu donc déjà liweza mama nzambe ngama mbaliwana ka kilaka tekake na ba ba comédien to kufa po mutu tel so muta kufa za mokano nzambe nzambe muta permettre mambaliwa molimo mutu zonge pa na yemo manzita bakunje déjà manzita na bakundite très bientôt akunda ma déjà tout na biso na suka na ebité manzita na kunda mité mulumba pe caporal mulumba pe bembene déjà na mort ouais yebe déjà ba ça ba programme to na début bembene na mort souvenir ni no gardango ya maman Nzita te nga maman Nzita nazo kaza jouer na tata pour na mbala moko komona na scène amone ba scène zoki na assistant mais nga na même scène to matate mais déjà bato ba soula na ye o to beta na ba solo ba bi ki ayi maman wando pesa ba concert ayi vraiment bien ouais merci Samonter zaki réel plaisir ya ko partager na yo plateau na habité le bani na sukoza nango et puis na quelques dédicaces na bandeko vraiment balandi biso na pyramide culture le bananga sukoza ba bana simana ngai to en plein de répétition na juste personne effectif photo ça bongo émission so il le basuka place na le bango vraiment boka ta ba débat na bango to remercier pe ba to émission si nango donc le basuka ba retenir ka ke ça monter azali to préparer ba film mais bango ne ba beta ba débat ba to na bango mo ba mbote si et tantôt les vraiment merci wana eza na le président mo mbote moko pour que tout boucler l'émission de Bissou Alelo derrière moi Pombo et puis bon merci na mboka oyo na RDC merci na France merci na Amérique merci partout babi au showbiz c'est-à-dire que muta makambo babelo esila te bawe la raté donc to pesi bango appétit donc tant qu'il y a petit to pesi bango moko bazomona que leader Samonter maintenance yango yo donc na tiki makambo mingi grand prêtre mère nanga maman Cécile grand prêtre mère nanga BBC bambongo grand prêtre mère nanga mwasa pembe kitoko lokwa libuma cheval zanga tashi afriseli chéri mosi moka pembe donc showbiz ni mabena merci showbiz quoi la ligne showbiz merci ngai MK veut dire mukandila papa mbata na penza ebele na famille fika mobimba ya barding fika na France et Crispin Matiamina na France na bosani pété petit frère propre Neftali Matoko merci beaucoup merci après MK bonjour partout bonjour et juste saluer mes fans na pesi mbote sika na bani mbote na pas nervous public tu finu ka France na pesi mbote pas boss patunga nga service na pesi mbote pas ya maestro na ngai babi agent nga le siko za na pesi mbote vraiment merci que ça parle la mbote mingi ba président nga Samonter ba fanatique na nga mingo batala papa nkombo mingi boss aussi dialogue mbote bele koto zali ve na ngai azali na Canada vi na métro mbote bele pe na boss santé papa na Alphonse Kabila ba check merci on se la casse pour la pombe ça mon problème na tombe et pombe change ma rambotale na pesi mbote na présent kumalo mutu adola na pesi mbote na didi cho pa na merci na pesi bébé na bébé pomedi ba mbote bébé c'est sikazali voilà
maintenance libanga toujours le colo. Donc maintenance tous un problème à micolo. Donc je ainsi la ton habité. Tenga bara suba tu mingi suite. Na bisiga ba fan la bisa maintenance banda biso c'est tout. Ce qui est important. Merci fidèle internaute président namoni yo ba dédicace c'est ça ngote non. Bon déjà le na bois gâté mais na bisa bato na ngala bois na bois bon misero ya kaka. Donc déjà na sinale ba na bois bon prochainement à place tous aller tous na bar GK. Tu vas bien toi si Prince à 24 on a venu Madimba aux achètes chaque mardi on a profité na pesa mbote na boss Gikiala GK 40 à 45 donc déjà on a pesa mbote na Thomas Maketo 3 fois merci na pesa mbote na Alain Maloko Lari Erogal Lisungi Mobimba dans Europe fondé Clara de Bruxelles Maman Pepito Gilala Saint Godard dynamique na pesa mbote na pesa mbote na Diber na pesi mbote na motema mama Geneviève Dibanza Sydney Nyabolondo na pesi mbote la fille à pressing na pesi mbote na Monique ya sosa Union européenne Cédric za des États-Unis Meshak et Pende Mawele na pesi mbote na mama Odette Mamo mami na pesi mbote na Richard Maemba Linda Mopondi Patricia Timba l'italienne Exaucé Mutombo de King Malabos na pesi mbote baza telme belé na pesi mbote na Christian Mongampai, César Pakoti, Batoalinga Samonter, Hervé Lusako, Nomvi Pichouele, Baza tellement belé, Massalanga, il a pêché au mot, un robot sanate, petit qui m'ont depuis Belgique, mon ami, petit qui m'ont m'embêté le week-end, oh, petit qui m'ont depuis Belgique, n'a pêché au mot, mon ami, Mike Ting in États-Unis, mon ami, n'a pêché Massalanga, tu as poto Balinganga, petit c'est propre chancelier Mawila. Numéro de Zali, plus 243. 89 911 30 56 plus 243 89 911 30 56 bobenga ngai bokomela ngai donc déjà so baluki ngai na TikTok sa monter na Instagram na artiste sa monter donc déjà ba plateforme nyonso déjà nazali. Merci président, c'est un réel plaisir ya koyambayo. J'espère prochainement sous tukulukato zoto betaka kama solo ndengezala vraiment. Qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Pyramide culturelle. C'est un réel plaisir de recevoir l'artiste comédien Kizengi Nabino surtout, Samonter, au Penza, c'est Sarabino, Yenda Zaki vraiment invité à Lolo, la Pyramide culturelle. Je dis un grand merci. Na abonné na biso, beau s'abonner vraiment. Et non c'est un groupe la maintenance, beau s'abonner na DKM Flash Télévision et ça la. Déjà pour maman s'abonner wana, eza mutoza chargé nango, azana France, Ribin Kitata Spartakis, il est manager à groupe O depuis Europe. Donc le membre s'abonner, yem doit partager ba lien, yem doit tsenga ba ba s'abonner, donc biso déjà maman eza mo organisé quoi. Bona Ribin nani? Ribin Kitata. Ribin Kitata, ana pays ni? En France. Na France, voilà. Manager azali papa JP Kandazolo autrement dit Fumutoto donc on est à mamna bango biso to sala émission bango ndé ba partager bango ndé ba senga batu ba. Merci Dandi Mwalungu na Caen na France yope na Bossaniote Yannick Wamba na Belgique na Canada na moni Flavina Tango balobi mwasi ya Mbinga na Canada et sans oublier moi ça Pembe Noëlla Mangala. Et bien surtout vraiment à Bolinga Christian Tongo, l'état de la presse, beau s'abonner massivement. On se retrouve prochainement. Nana Nisusu. Lauriane Ngoua hors noir. Lauriane Ngoua hors noir. Ok. Voilà. Il y a fait de l'eau quoi, l'industriel, il y a au pays.